passe pour rien. Voilà, on s'en fout. Bonsoir, bonsoir les amigos, bonsoir. Voilà, Facebook vient de mettre, envoyer de l'argent. Bon, bonsoir les amis, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Fallait pour pas un concert avec Fabien Kousouanik. Levez des rideaux, tout le monde levez des rideaux. Yeah. Tout le monde levait des rideaux. Donc, Fabien Kousouanik va lever les rideaux. Le concert de Fali Poupa. En tout cas. Bon, tout le monde levait les rideaux. Venez ici. Papa et ceux qui dani, comment on dit? Papa et so. Yaka awa. Ba mama. Bouya. Ouh, batoubaye. Partagez la vidéo, j'arrive, je vais ouvrir. Allô? Ah, c'est vous? Ah. Hey. Je pensais que vous veniez un peu plus tard. Ne viens pas ici, s'il te plaît, on va te voir. Excusez-moi. Ça va, ça a été? Ah. Mangrandef, Mangrandef. Mangrandef, Boulouba. Mangrandef. Mangrandef. Ah, les amis, excusez-moi, quand on est mère de famille, on a beaucoup de choses. J'ai des visiteurs. On va parler vite, vite, doucement, doucement. On va expliquer les choses. Bon, les amis, vous savez, on a un sérieux problème. Des sérieux problèmes avec les Congolais. Les Congolais, ils sont malades. Il faut soigner les Congolais. Les Congolais, ils ne comprennent pas grand-chose. Les Congolais, ils sont malades. Les Congolais, vous devez savoir un truc. Vous voyez quand on vient ici, comme moi, je viens là pour parler avec vous. Normalement, ça devait être payé. Oui, parce que j'ai dit fille. Parce qu'il y a un problème, en fait, il y a un sérieux problème. Par exemple, j'ai entendu que oui, Fabien aurait évoqué Fabien Kousouanik, mon grand frère, hein, mon grand frère propre, c'est lui qui m'a donné même le courage de venir parler ici. Quand je le suivais, ça me donnait ma foutezo, matanga la moutou. Hein. Et puis, nini aliboso que na sala, penza que oui, na ke na studio, a kochanga i penza koloba. Mais kolobonga na zoloba, ponga na za chronifuati. Na za kaka patriote, oyo na yaka koloba. Mais vu que Yé Aza professionnel, Fabien Kousouanik, c'est un journaliste professionnel avec les matériels qu'il faut, avec un studio et tout ça, tout est aux normes. Il faut voir comment est-ce que ce monsieur-là, il est organisé. Maintenant, l'actualité, la Bilo Boza Koloba, oh, Fabien Robia Kosa la concerne à Fali et tout ça. C'est une des propositions, en fait. C'est une des choses pensées à haute voix. Il faut tous à la moi, Moko Mayele, Bandeko, Papa Eso. Papa Eso, Lobi Mabe Makasi, Papa Eso n'a regretté yo. Bino boliaki ya bambongo a Laurent Sokoko awa, boliaki bambongo. Laurent Sokoko ba eba ki kiaza mutu moko boya kabila. Aza ko pesa bino na babokecho bambongo awa. Totika la komona mutu moko sele bino video, afingi bino kuna. N'est-ce pas? Totika la komona te mutu moko sele bino video, abandi ko finga bino, boza na mafinga moko ba Congolais na zo yebate. Kaka modèle na bino oyo, nde modèle boko memamboka. Hein? Modèle na bino oyo ya koyaka ko finga ka batu, bobandi ko dia ko lo baba défaut papa. Ah, beauté ezalaka mutu na mutu ti. Beauté ya mutu ezalaka mutu na mutu. Nga batu kombia bazolo badanga kanazala mabe. Nga na tambola ka ba mibali bazako ya, na bana basi bazako ya, kotala nga ke naza kitoko. Oui, beauté ezalaka mutu na mutu. Nga nazo comprendre te comment bino ba bokecho, ba eso bino ndebo bebisa komba na mafinga. Biso toye kokota na kati ya makambo ya kipatriote awa, tokoma kofinga likolo na bino. Ba papo yo boko se respecter mukete.
Tout nana lubino. Boko se respectera mukete au vandi penza soko za me contentement na yo. Olobi me contentement na yo. Mais papa wala bozo finga za mabe. Kutwa za soki ndenge nini. Mais zaka na mwasi kitoko hein. Mwasi papa Fabien zaka mwasi kitoko makasi. Abote pe bala kitoko. Bala pe mayele. Si ko nga zo comprendre binote. Soki boza kaka la divergence na mutu. Il faut pas ko finga ba défaut. Il faut pas soit disant ba défaut. Parce que défaut ça dépend, ça dépend. Il faut pas ko finga mutu. Selon bino, guna bino. Bosi bo créer mutu. Bino papa akomba boza respecter. Boza batu moko tozo comprendre bino sans cité, bozo pesa kutu batu ba beta bino nzete na bino moko bo pesa ka batu ba beta bango. Hein? Olandi émission te, oyoki maskambro baloba kite. Ale oye ko bandi ko finga papa. Ata we bana chambula ka bantu vile. Mwana baboke tubale shinjo bantu muna labisha komba puta mukutu na akili ya kuleta tu komba. Bozala ba mayele na bino boko mema boko rapporter pièce ajoutée na kati ya makambo mboka. Mais bino bona bobe bisa batu. Na mafinga biso to yoko tala bino ebo finga kabatu biso peto bandi kokota na kati ya mafinga wana eza biloti Bangrandev. Oh, tu m'as donné l'argent, c'est ça ton papa m'a donné. Ah merci beaucoup, c'est ton papa qui m'a envoyé ça. Eh. Elle est partie. Ah maman yo orobongiselanga ba papier dans ay ko futa ba facture kuna orobongiselanga ngo. Tous les papiers qu'il y a sur la table là. Il est quelle heure? Tu as encore... Oh, tu n'as pas beaucoup de temps. Mais s'il te plaît, j'ai payé mes factures là-bas. Hein? Comment beaucoup ça la boye? Hein? Incompréhension niveau. Si quoi yo? Ole okuta na nande kona yo. O solo la na ye. O bandi koloba. Ba Congolais botika jalousie. Ba si ba Congolais mitema mabe. Mi bana ba Congolais mitema mabe. Moi si a Congolais soko leki. Ngala na yebi ko jouer na ba nera ba Congolais. Hein? Moi c'est congolaise na yebi comment ko beta ye loko côté boye basi ba congolaise soko leki ye oza kitoko aini yo na uti ko beta bango loko moko ya boye pour la pesa bango message que bossa la sport ba mama bota la ngane tinga nza nzoto kitoko ngape na bota bana na za nzoto la nga kitoko na sala ka moi sport na joja ka moi ko lia okomona ba ko emete mibala ba congolais ba pe bongo soka yebi ka kolala yo te fa ya ko finga yo soki mobala congolais mobali mususu wa congolais leki mayele aleki na moi eloko moi imagination mobala congolais komi ko vanda na souci akomi ko ina pourquoi boza boye siko mboka ko bokende ko dirija ko kala mitema mabe ya likunya boye pourquoi boza boy bandeko neti ngala minito na yambi bapaya il faut la s'occuper na bango na tiki nanu bango naza awa liboso na ngai naza na repassage nazaki ko sala mususu nanu na ona salaki na tika nanu na ranger ngote biso to yaka ko sala bino ka musala po bino pe bo banda ko sala ba abonnement bo banda ko sala pe ba abonnement bandeko na ngai bo sala ka ba abonnement ngala zo senga mbongo na misu makasi sikola bandi ko senga mbongo il faut pas pesa mbongo silo ko sala ba émission te. Parce que le temps, c'est l'argent. Les Congolais, vous devez savoir que oui, voilà, quand nous venons ici, nous prenons des risques. Moi, que vous voyez ici, j'ai pris beaucoup de risques. Nazuba risque ma casse. Vous voyez, que totinda ki oui, eza makambamboka. Bino boyebi ko soutenir batuba o balobaka makambamboka neti mangai. Ngana uti ko na lobini. Bozela na. Ngai, na uti vraiment dans une entreprise na ngai, moi na zonga Congo ezate parce que ngana lobaka bilobela, na sacrifier famille na ngai, na sacrifier bandeko na nga pour rien. Pour rien, batukutu bazoa ko finga ba finga kanga tout le jour, matin, midi et soir neti Lumumba lobaki. Ngai nazo subir bino awa. Sikoyo, bo pesa ka pe mbongo te, bo pesa ka pe ba étoile te, bozo linga batu basala na bino gratuité. Les amis bato balobela ka makambo mboka, il faut bocha bango à l'aise. Il faut bocha bango à l'aise. Facebook na TikTok soki na ni comment nani. Facebook, TikTok, soki na YouTube, soki tie ba patron, soki tie ba makambo mbongo. C'est d'argent. Mutuneti Fabien nazo lobela ete. Na ba makamnete ezali parce que na kenda na ba studio na ye na moni professionnalisme ya sala ka ba émission wana comment atanga ka ba nini nganeti ngai pona ko ba bino ba information pona sa ba analyse boye nini matanga mafuta so na ke kufungola abonnement na ngai ya nani ya Jeune Afrique so na ke kufungola abonnement na ngai ya Le Monde ya nani ya Times et tout ça ezo matisanga mafuta mais la futa la rango mbongo je paye pour ça. C'est pas gratuit parce que ceux qui ont foutu un abonnement ou un athée, au côté d'un article, ils sont tout. Et puis ceux qui t'ont pas devant bino, il faut la foutre à internet. Il faut la appeler na téléphone ya malonga pour la kosa la makamu. Si quoi pourquoi bonini bolo ba makambo mbongote. Papa eso obeti mabe makasi, obimi muto wa mabe, obimi muto alikunya. Si quoi na mutema mabe na bino bozanango. Comment bon kende ko diriger ba congolais, ceux qui a supposé Chilombo alongwe. Bon kende ka na mutema ya ba Chilombo.
Il faut tolo bagana bino. Bino to mona ki a oboya Laurent Sokoko. Ngana yebi Laurent Sokoko te, na yebi bino pete pour la tikala kokutana na bino te, to tikala pe ko solo la te. J'étais de votre côté pour la kolokota ba po cassé. Maintenant si ko bino Olandi émission te, oyoki ma solo te et le côté oye ko finga batu. Papa oyo. Papa eso. Oye ko finga Fabien ofingi obandina ko traiter ke o asala ke loko bien te. Mais Fabien alobaka makambo ya solo. Fabien alobaka makambo ya solo. Mais lui, il a compris que oui, voilà, à quoi fandekete parce que toute personne doit vivre de son travail. Quand ça la combat, balobe wapi ke oui, ko soko ça la combat, il faut pas baper son bongo, il faut pas au foot sa babiloko yo, batia biso awa biso nyonso. Batia la biso ba étoile, botia kate. Facebook azai ko futa soki ba combien de nini ya ba vu, a futa ka lisusu te. Moi personnellement, ezaka ka ba bon samaritain batala ka bi moi la moi si oyo azoko sala makambu en quel truc et tout ça. Ne au mona air moko ba pesi moi ba cadeau et tout ça mais c'est rare. C'est rare. Si ko bolingi nini à la fin. Yeah. What is that? Okay. Yeah. Si ko bolingi nini? Do batu moko boya kana ba makamu na bino bobuda awa tomona ka bino lisusu te ba odombo tomona ka bango lisusu te ba magali lo mama balongwa komba ba mama Fachi Beto ba yoso ba koma ba mama Fachi Beto ba komi ko kumisa ba chef de l'état basi na bino bo mema na komba tomona ka bango te ba Maserati bango ba kota kuna ba papa mususu ba kota kuna pa ba fayulu mboke za occuper tozo yebisa bino bobo kasi batu bazoka ba risque te batu bazozo ba risque batu ba souffrir oui I suffer. Let me personnellement, I'm suffer. Every time, I'm suffer. I cannot go anywhere. I just here. Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas fréquenter tout le monde. Parce que même les gens bien, j'ai peur de les fréquenter. Vous pensez que c'est une blague, on vient kaka ici, mais on prend le risque. Nous prenons des risques très gravissimes. À un moment de notre web, fanatique au modèle Bagisaka. Bako beto eloko, bako sopelo eloko, bako bomo eloko. Boyebi ke comment penzo ozo tambola na nzela système akeba keba. Ozo tambola na nzela oza bien te, oza à l'aise te. Excusez-moi. Hein? Oza kotambola oza à l'aise te parce que tu ne fais confiance à personne. Parce que Congolais tous autres prêcher à comprendre de te. Si comme bino papa mikolo boy. Abokecho. Bokecho za mayele. Bokecho za la mémoire ya kosakana te. Papa osoka kendaka penza kelasi na ebité papa wana azape la dyslexie ya intelligence eleki siko eza canaliser te. Mais modèle bofinga kawana. Est-ce que bozora nini na kati? Bofinga bato a combat, bofinga ba chilombo, wala bazo mériter na bango. Mais modèle bino bozo me makomba la bino est-ce que eza sain? Mais combat la bino eza salité, combat la bino eza ya mafinga. Il faut tolo bana bino. Ngana yaki ya ko sauver bino na bimisa sokoko zoba ya ko sakana te. Est-ce que ngana yeba ni na bino? Est-ce que ngana yebi bino? Na mona ki ba mususu ba finga la ka ba mama mungala kuna ba finga la ka na yaka ko moraliser batu awa. Mais entre-temps bozo comprendre ma solo te. Entre-temps bozo comprendre ma solo te, les amis. Combat oyo combat komi combat ya personnalisé ya ko finga ka batu soko la musika ko bandi ko finga ofingi bosi bo fabriquer ban. Biso peut-être mutu mususu amona ka bino boza bilongi mabe. Peut-être mutu mususu amona ka bino boza bo kanisi ko zala mulai eza bien. Ngambo ko naza mulai. Moi si mula. Hein mukaji mulai ngai naza moi si mulai ya ko sakana te. Vous pensez que c'est tous les jours c'est bonjour, c'est gentil, il fait beau? Non? Il y a des inconvénients à être grand aussi. Netingai, moulaï, n'a pas des inconvénients. Ah, ok. On s'appelle au téléphone. Ah, les gens vont venir bon côté. T'es toute belle. Merci, maman. Yeah. T'as pas payé Singambongo, 1,30 €. Hein? Ah. Hein, les amis. Cause à la moulaï, bon, ici, ça a l'avantage. Et ça a l'avantage, t'es? Cause à la moulaï, ça a un avantage. Parce que bino boza batu moko boy oboti complexe. Po ba ebiso za mukuse ou bien quoi que ce soit cause à la moulaï et ça peut na désavantage na bango. Mi bali nyoso bakolula yo mikuse. Otali mukuse boy oboy. Par exemple, ça par exemple nazo pesi. Ngai na ke kuna na kendaki na Espagne kunya na tuta ni mutu bande ko na ngai. Ko tuta na mutu ya kosakana te. Na parking. 2 fois mutu banjo salanga pasi.
Nabi peut-être nazui nani. Commotion cérébrale. Moulaï oyo. Nakobi kaka ba soki tongi tokota kabwe. Attention, bana bakomi ko bisanga. Attention, attention, tu vas te cogner la tête. Pour la moulaï. Mais bokasi moulaï za kaka l'avantage. Moulaï za la désavantage. Ngana olata eloko muskuse ya genou, batu ba mona kero na lati mabe. Eza na ba désavantage pe yango moulaï za ka pe na désavantage nango. Omona mutu mbali moko boya malonga za kuna amonyo za moulaï azui complexe. Pona nini po ya za mukuse. Mais soyez quand même sérieux. Comment bino ba Congolais, vous avez toujours le temps de ramener les organes. Vous ramenez toujours les organes des gens. Vous ne savez pas vivre en communauté. Vous n'avez pas le respect des autres. N'est-ce pas? Yakoya, oza moulay, oza yelongi mabe, orobangi sabana, oza mukuse, oza boye. Ngape ba finga ngana za moulay. Koza la moulay zaka na ba avantage ite. Bozala kabatu. Bozala kabatu. Prenez un peu de l'eau. Tozo bundana ba chilombo. Tozo finga bango. Et ils méritent. Et ils méritent. Les Congolais, ils ne savent pas valoriser les gens. Les Congolais ne savent pas respecter le leur. Les Congolais ne savent pas même négocier avec le leur. Bazaka kabakabouya. Jalousie. Jalousie. Mais faites aussi vos histoires d'argent. Moi, maintenant, j'ai dit, il faut me donner l'argent. Oui, me donner l'argent. Parce que j'ai regardé, j'ai mis mon entreprise en péril. J'ai mis mes mouvements en péril. Vous avez dit qui t'a envoyé. Et pourquoi vous venez me voir? Hein? Pourquoi vous venez me voir? Tous les mafinga, oh, batu mafinga kangai. Et ça, le ranga passe, hein? Et puis ça, ranga kanda. Et les Congolais, ce ne sont pas des gens sérieux. Les Congolais, ils ne sont pas sérieux. Ils ne soutiennent pas la bonne cause, ils soutiennent des bêtises. Au moins, la bango bakenda ko soutenir bato, ba pesa bango ba mbongo, ba foutre la bato ba loyer, bato moko tina te, ba zanga sens, ba foutre la bato ba mariage, bato bazo ba makambo solo. Nga combien de gens j'ai aidé ici? Combien de gens ils m'ont soutenu dans quoi que ce soit? Vous pensez que l'argent est la bienvenue? L'argent, même quand on a toujours besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent. Combien vous soutenez les gens? Vous voulez que tout le monde meure pauvre? Vous voulez que tout le monde soit bête. Mais faites aussi, vos gens qui vous soutenez vont vous donner. Tout le monde qui sont koko azo pesa bino ba mituka, tout le monde qui sont koko azo pesa bino ba mbongo, mutuboka lobela nga ngote, et pourtant ce koko c'est pas quelqu'un de bien, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Que c'était un idiot. Vous avez un comportement à ma vie. Bon, ça le comportement. Comportement Zamabe. Fabien Aza journaliste. Nazolo Belayete Aza journaliste. Un journaliste part l'investigation. Un journaliste a yambakabato opposition. Un journaliste, écoute, il y a un journaliste n'est bien parce qu'il a des positions. Oui, il faut vous le dire. Fabien Zobeta qui journaliste n'est bien parce que Aza journaliste opposant. Et ça l'a raté. Journaliste faut ça là. Passive. Mais de moment, en fait, il a besoin d'aller na réunion. A comprendre le sens de ma solo bazobeta. Pour aya kolobana bino, aza journaliste patriote. Un journaliste patriote, azo kende bongo, mais ceux qui totali penza, aza la carrière wana. Ba matériel na ye, implication na ye, et tout ça là. Ah. Hein? Implication na ye, et tout ça patati et patata. Sikoyo, bolingi kaka salango gratuit. Ba appareil wana bino boko bango. Ba émission na yazo katan yazo ka ba téléphone eti ba bisote. Azui téléphone la bandi koloba non, azoaka asali professionnalisme na ye, il fait de choses. Fabien wana il faut me protéger. Parce que yé place à bandi wana, azata la mbulupa. Ayeb sakabino yé kutunda za la makambo papa Etienne Tshisekedi ya kosakana te. Bomola ki kaka jour moko alingaki abimisa kaka vidéo moko. Modèle ba taliba ba bebaki. Ya yamba ba politique nyonso wana, c'est quelqu'un a conseillé la biso documentaire pour topé sabana. Bino boza la documentaire ni pour la sabana. Tolo banane vérité. Il faut tolo banaka vérité. Fabien Zawana za na archive.
Oyo pendia ko bima pendia que oui, film amunele pendia batu bayebe makambo ya Congo. Il a parlé avec les petits faux politiciens qui sont au Congo là-bas. Il a accueilli beaucoup de gens. Il a cette opportunité wana. Pourquoi bozo en vouloir yé? C'est pour ça la mutu na mutu ça la combat na yé. Combat nyonso eza valable. Combat nyonso eza valable bande kunangai. Yé au moins azala katala ba matériel, azala ba makambu na yé ebele. Hein? Azala ba film, azala ba interview, azala ba coulisses, azala ba essayage, comment on appelle ça ba biloko ya avant, azala nango nyonso. Djouma Fala, toi aussi tu es un connard. Tu vois, toi aussi tu es un connard. Tu viens ici chez moi, tu te comportes correctement. D'ailleurs, je vais te bloquer au Kenepa Fabien et Yonde, ozo mona ba connard na ba connasse ba ozo finga batu. Donc yo pe na ko bloquer yo posa kaka connard kaka et tous là-bas. Voilà. Et puis bah, écoute aussi il faut quand même qu'on se le dise. D'entendre Fali comment ouais. Les gens peuvent être choqués mais l'allure où de choses sont allées, l'allure comment est-ce que les gens se sont comportés, c'est quand même bizarre. L'allure, l'ampleur, pardon, l'ampleur, c'est l'ampleur, pas l'allure. L'ampleur où makambo ekei ekemabe. Ekemabe makasi. Parce que ce Fabien là, azana ba minini. Donc biso to vanda kaka boye kaka awa, bobandi ko finga ba organa batu. Bo fingi ba organa batu. Après sikoyo na histoire to kopesa bana na biso nini. Soki botiki batu wana ka libanda. Pour beaucoup de soupçonner, il y a un politicien, oui, il y a un bango parce qu'il a ce truc-là. Il est professionnel dans ça. C'est une de logique. Azala ba interview, azala ba boye, à cause de biso et nini, et tout ça congolais bola mkako. Pourquoi vous avez boye? Pourquoi vous avez mutema di kunya? Pourquoi vous avez bato ba jaloux? Bolie ki mbonga sokoko awa. Bolie mbonga sokoko awa. N'est-ce pas? Na ya lobaki na bino eloko. Mutu ni na finga ki ba organe na bino awa. Hein? Pilo bolie ki mbonga ba sokoko. Bon, excusez-moi pour la zone de la banane. Mais ça va tout le monde très compliqué. Vous ça va tout le monde bizarre. Na évité ça pour vite la glace bolobi. Combat boy à modèle caraboli. Mais non, soyons quand même sensés. Nous sommes là, tout Nicolas, parce qu'on va se respecter, parce qu'on va respecter, et puis c'est quoi le comportement à boy, hein? Le comportement à boy. Et pourquoi qui n'a ni politique en gros, qui a n'est boza et tout ça, hein? Musique qui tombe, musique oui, et ça a raison, il y a musique, parce que les musiciens voilà, il faut passer à la salle, na bango, il y a spectacle. Na Congo kuna, tozo kwa na Tanzanie, ba komi ba riche kuna et pas na bango, ba ya kotumisa ba tuna ba poto awate, oui, c'est vrai. Mais cause des amis, pourquoi Boboy musique? Boboy musique parce que Bolobi, baza la voix qui porte. Si quoi il y a quelqu'un qui a la voix qui porte, quelqu'un qui a la voix musique, et ça c'est vrai que ça proposition beaucoup indécent. La minute en y regardant de près, et ça on peut ma bête, tout le banane. Mais ça proposition indécent. Mais il faut qu'elle ne comprendre, qu'elle ne comprendre ma cam. Boza kaka boye. Yango bozobaki awa chilo baza ko vanda na bino awa boka ko décortiquer ete kazaka traite chilo baza ko kende ko mela na chilo boana na ba famille na bango hein boka ko détecter chilo bote kaza tete traite munela uti kaka parmi bino a bozai ko mela na ye bozo se inviter na bango na ba fête wala bokanga ki ete n'est-ce pas kasi bino pe boza ka batu moko non vigilant hein boza batu moko vigilant hein boza batu moko vigilante bolia na chilo bokanga ye te chilo bakomi président bino soki soit disant bino nde ba gardien du temple bokwa ko kanga chilo mbote n'est-ce pas il fallait okangela biso chilo boboke de ko décortiquer que chilo boyeyo aza traître na papa na ye bokoka kite botika batu makelele ko kende ko beta na Fali en tout cas Fabien pe na yebite soki makambo ngonga kutu je n'aime pas écouter des bêtises parce que ça pollue mon esprit eza indécent. Eza va super indécent. Bafali wana baza kolia na basasu, bafali wana baza ba garçon moko boye bizarre, ba garçon azo comprendre té. Donc beta bien té. Donc ba combattant ba ki ko vendre sko ba bandi ko bina bisengo. Et pourtant ba biloko wana pese toke pe totali bien za ba biloko oyo ezo pe misa batu kimia awa.
Ba mama ba ke ko bebisa ba maboko na bango ko nyika nyika ba bilamba ba kende ko kota suna ba concert wana ezanga tina. Ba fali wana ko ba kende ko beta ba concert na Congo. Congo eza vaste. Eza vaste po boye so ayawa asi asali tourner na minute oyo Alicia Keys azosa la tourner na ye na kati Amerique. Asali tourner na ye na Amerique au moins na soka ba silisi na Amerique wana soki combien 50 états allez ba silisi kuna nde ba ye awa. Ba fali wana basala ka ba concert na bango na Congo kuna Congo eza munene. Kisangani ezali, Goma ezali, bango baza bato bakwiti bato ba ambiance. Bakele na balubumbashi, bakele na baluala bakuna, batongela bango ba stade, batongela bango ba arena kuna na Congo, batika bato makelele awa. Yo se moni mutuni na nga envoie mukana mboka bato. Toza wa combien ba envoie muki? Vous avez mangé ça? Vous avez fini? Vous avez gardé pour moi. Vous allez les manger maintenant? Oui. Allez manger. C'est votre truc. Hein? Mboka eza munene 26 ko soki ko gouvernorat 26 gouvernorat eza kuna na Congo 146 territoires soki 145 soki 146 territoires 150 tribus eza kuna na Congo et 450 tribus eza kuna na Congo basala ba concert na bango kuna est-ce qu'ils sont obligés de venir ici? Basala kuna 46 territoires ba fali pupa ba oyo mukala ijaka songo o mususu fere gola ba golwa ba warrior comme ça ba warrior ba longa poto ba kende ko yoka ba conseil ba jibe mpia na bazakuna ba barbara kanam ba komi ba chef kuna ba zui ba pesi bango ba titre et tout ça ba zapela ba tipo yo soki ba tipo yo soki ba nani wana oyo soldat wana lataka wana bazakuna ba kota ba conseil chilombo kutozo luka na yeka ambiance. Po chilombo ake na semaine moko ake na 5 mariage. Chilombo zo lukaka na fashe ambiance. Po na fashe ti chilombo zo kende kolia na kati ya ba mariage coutumier ba inviter chilombo se déplacer. Chilombo il a besoin de se jouir, de s'en jouir. Ba fali pour faire ba beta ba 46 territoires kuna 146 territoires ba sali ba bumi na muka mupompa ba koti na kabeya ka mwanga ba koti bisika nyoso ba kokota ba ke osala ba concert. Ah on a poto on en a pas besoin. Et voir un Fabien Koussonika comme ça, lever des rideaux à Fali Poupa, c'est quand même compliqué. Ça va être très bizarre. C'est quand même, quel message? Et je ne pense pas que le monsieur, il ait pensé vraiment. C'était une façon de parler. Alors quand une personne réfléchit à haute voix, il y a des moments, en fait, tu as des voix, mais tu le sors à la bouche, ça devient compliqué. Hein? Qu'est-ce que vous faites? C'est compliqué. C'est compliqué, les Congolais. Les Congolais ont un problème très sérieux. Très sérieux, surtout problème à jalousie. Congolais, ceux qui m'ont dit que tout le monde qui bat jalousie, babi m'a dit yibimbongo, Laurent Sokoko yibimbongo. Et pourtant, papa, ça qui est pas Laurent Sokoko. Ah ouais, oh Fabien, ça la abonnement, ça la kango pola. Donc bobo ça nina message nyoso moi mbali wana pesaka. Ba mafinga nyoso yazwaka. Mais bobo ça yango bobo ça la ba Lumumba, yango bobo ça la ba to ba bundela ba Madou, yango bobo ça la ti ba to ba o kombo na bango banani oyo papa oyo Arma Tungulu, yango bobo ça ni. Il suffit kaka congolais asali kaka mbeba moko et puis ezana ngo peut-être lapsus ou bien penser à haute voix. Sans réfléchir beaucoup. Bobimisi batu bo bandi ko finga ba papa mikolo e bosala ba live na bino bino bo baby sa ba biso oyo bino ba papa oyo bozo finga batu ba boketu ba baby sa batu na mafinga c'est vrai que boketu za kamayele ba yeso ba baby si batu mafinga bokolo baka makambo bien te biso to danda ko landa bino boche ma biso mafuta boche biso mafuta biso peto yaka awa na comportement na bino ba papa. Yango bibale ba Congolais bozani. Ba pekisi mutute, bino bolingi bolo ba bozora ba mbongo ba tute. Ba pesa bino ba mbongo, ba pesa ka bino eza corruption te. Eza parce que zo sala musala. Et puis dépenser son temps comme ça, c'est beaucoup. Moi depuis que je fais les combats ici, j'ai remarqué moi je nazalaka mutu moko très méticuleux, makamnanga ezaka bien parce que je prends 2 heures du temps. 2 heures du temps dans mes 24 heures, c'est beaucoup à donner gratuitement. 2 heures du temps à donner gratuitement, c'est beaucoup. Il y a des désordres qui restent ici. On ne peut pas vous donner ça comme ça gratuitement. C'est vrai que ça Makambamboka. Où c'était écrit que oui, voilà, tu ne peux pas recevoir de l'argent. Ou tu ne peux pas faire quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Les temps perdus comme ça, c'est du temps perdu. Ma finga ya pamba.
Bachilo bazoli ambonga na bino kuna bozoko kakoloba na bango te, bayaka na poto, bana na bango boyebi ba adresse, boyebi ba place ba. Est-ce que bosi bochata cocktail moko? Bosi bochata cocktail moko. Boya ko tiaka bato oyo mutu asali makamuna ye, akalisi makamuna ye, kutu aki ata en action te. Aki ata en action te. Bolandi pe émission en gote. Bokeka na rumeur congolais bolingi tuba tuba. Tuba tuba congolais. Attends, toi tu vas partir. Toi oyebi te ke nde combat yango ya solo ana oyebi komba chilomba beta mi 15. Eh biso tozoloba. Allez, toi tu vas plus venir ici. Attends. Tu ne viendras plus ici. Combat derrière les caméras de makambo. Combat ba chilombo to pesa ka bango ba directif. Combat ba kima kasima na biso. Bien de boyebi internet te. Les Congolais vous êtes bêtes. Moi je dis encore. La plupart des Congolais qui font des commentaires à la con ici c'est bête. Bon, qu'il y a des gens qui télévision, il faut moi makamalisous. Allez voir si les gens allument encore leur télé matin, midi et soir. Ils sont toujours sur leur téléphone. Les réseaux sociaux ne makambu. Combat kaka ya sima ya téléphone oyo nde makambu. Ngana otika te. Na tika combat téléphone. Et loko ya kosakana te ngana za je pèse. Makasi yo pozo kende. Siko eozo tala siko yo tala. Attends, avant que je te bloque. Oza ko regoloba yo oza elo côté. Maintenant, ozo ya kota le côté ndengenini. Qu'est-ce qui te chagrine? Tu restes ici parce que tu vas souffrir. Oko souffrir ya kosakanate. Oko souffrir ya kosakanate. Fali wana ko beta awate. Ako beta te. Ako beta te fali. Ako beta te. Fali azape connu te babenge YouTuber. Era kenda ko kutana na Macron. Et Macron, YouTuber. Et pourtant, Ziki arène à cause de Fali, on ne le connaît pas ici. En France, on ne connaît pas Fali. Akobeta te. Ba fungolele na arène na Kinshasa kuna. Ba fungolele arène na Kinshasa. Akobeta te ba yebi yete aza YouTuber. Fali bazozo bino bozozo star mais bazozo YouTuber. Et pourtant que comme na Macron. Donc on le connaît pas, on n'a même pas fait attention à lui. Pourtant nani garde nani wana de Lyon. Ezika ki pona mbongo. Ezika ki ponango. Me ba yebi yete YouTuber. Fali YouTuber. YouTuber. Donc fali bazo ptia ba niveau moko na ba biso boy ba YouTubers. Me ba yebi yete kazaka star. Fermez-vous là. Fermez-vous là. Faut fermer. Basale la ba fali ba arena na Congo na Kinshasa. Ba Congolais baza na posa bisengo. Ba Congolais baza na posa ko bina, ba Congolais baza na bango na posa ko liate, baza na posa électricité te, baza na posa eloko te. Donc basale la bango kuna na Kinshasa. Basale la bango kuna na Kinshasa arena, ba kibabi mana ba mandundu, ba kende na Goma, ba ville minene ezali na ba 400 et 146 territoires. Hein? 146 territoires eza kuna na Kinshasa. Basale la bango kuna. Awa na poto plus question. Ba obeta te. Ezala te. Wala peut-être so soto bima katoyaka mabe. Ba kende obeta ngo kuna na Kinshasa. Stade des Martyrs pe yango basi batikeli bango. N'est-ce pas? Stade des Martyrs basi batikeli bango. Mboka na bino ezokende. Bazozo la bino mamakambu. Bazozo la bino bazo kende ko boma mboka na bino ba territoire ba déparser ba borne tala mibali ya bazoba. Bazo ko défendre makambo ezanga tina mabele na bino basi bazui yango kuna. N'est-ce pas? Mabele na bango basi bazui yango kuna. Bati ba déplacer ba mbanani, comment on appelle ça? Ba déplacer ba borne ya mboka. Ba minembo telemi kuna. Bunagana eza kuna basi ba telemeli bango pa ba 7 militaires. Soki 7 armées telemeli bango kuna. Na bato balingaki ba envahir Congo te ba envahir. Ba université ezanga ba bibliothèque. Mboka mobimbe ezanga ba biloko. Ezanga bibliothèque, ezanga ba centre à recherche. Mboka mobimbe ba bizengi na ba bizengi bazo ya koloba makambo ya musique ifanya ko beta musique ya ko beta awati. Toza la bino kakawa. Donc, on a battu mubimba bazo na tchaka bino mafuta mais kota kate parce que mito ezo sala bien te parce que batu oyo éducation ezate au moins ceux qui m'a pensé qui instruction te et puis obimite ou bien obimi otiki cerveau non na Kinshasa moi comprendre makamnazo lo banayo ezate tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop difficile pour des gens idiots de faire ce genre de choses n'est-ce pas? De comprendre. On te parle de quoi, mais toi tu parles de mes fesses. On te parle de si, toi tu parles de me baiser. Donc tu n'as rien compris. Merci ma puce.
Donc tu ne comprends rien du tout et tu ne comprendras rien de rien. Et ça devient triste. De voir des idiots qui déambulaient dans ce pays là-bas, ils veulent pourrir danser, ils veulent faire le sexe. Sexe, ça va kango ta bien te. Ba mibali ya salite ba sukola kate. Siko na finga bino net maboke tu malakisa biso ma finga. Na ba eso. Ba mibali ya salite o bazana maya ko sukola te. Ba mibali ya salite o bazana eloko te na mutu. Ba mibali ya salite bazana papier toilette te ko kende toilette. Ba mibali ya bazoba ba tondi na mboka wana comme tout le monde. Comme les ba chilombo, comme ba kamere, comme bango nyoso tu bazoba. Mibali oyo ba chama bumu na bango etonda nye na ba fufu oyo epola bazolia ba fufu na mitwa Thompson epola pola siko bazoya awa bazoba buzoba talaka bato ngo neti bazali donc ozotala bato moko bizengi mboka etonda bizengi kaga bazozwa mboka basi ba déplacer na ba Uganda kutu bazalaki na makambo oyo te ba Tanzania bazalaki na makambo ko envahir Congo te ba koti na kati ya masolo parce que bibali ya bazoba ba bolole akosakana te otali congolais ngai mona tala ngai ba congolais sont dans la mibala ba congolais moko il y a aussi des exceptions qui existent mais la majorité c'est bête la majorité idiot la majorité con la majorité bumbafu ba senji dozotala batu moko ya ba bolole ba musicien bolole obomani Félix Kwazebwa bolole ba Fali bolole batu nyonso bolole mboka tondi ba bolole na ba bolole ozotala bango ba bolole akosakana te mboka ya ndenge nini tondi ba bolole ya boy bazo c'est la batu mususu ba ko envahir bango bila pa bacha ba cœur ba tête de mort et de qui leur cata vidéo parce que vous m'énervez à maintenant là hein bazo babalia kate ba kendaka musala ba futaka bango mbongo te baza na pension te baza na salaire te ba boti na bango kutu eloko te dozo mona batu moko boye sans cervelle do bino na ba nyama boza ndenge moko ba congolais na ba nyama baza ndenge moko. Parce que pas si nini olingi komona. Banyama kutu baza défendu. Na ba poto aw. Banyama bazaka défendu. Okobo manyama boy. Okobo ma pe nyama na nzala te. Bazo boma yo nzala. Neti nyama ya zamba. Bazo boma yo nzala. Neti kizengi. Ba opeso ma yako melate. Ba opimelo électricité. Soko kena ba miti nationaliste kuna. Ba utilisaka électricité ya inga. Okena ba mutanda. Okena ba KCC. Bazala utilisation ya. Nga kese ba banani ba panneau solaire. Na sali ba enquête bazala électricité. Na katia ti na ba fungurume. Bazala électricité. Mais yo imbécile ya congolais. Zoba ya congolais. Ozana ilo kote ozo koloba. Ah buzoba. Fali ako beta na poto te. Po bato a poto bazo revendiquer ba droit na bango. Toko koma mikanda ta sa ako beta te. Ako zonga na Congo kuna beta bino ba concert bino boza na posa concert biso toza na posa concert te. Toza na posa na ye awate, toza na posa ya concert te awa. Ako beta awate, akende ko beta kuna na Congo, n'est-ce pas? Akende ko beta kuna na Congo. Fali na bino. Ba congolais boza bazoba, boza ba bolole, caméra yibi mbongo 100 jours. Bozo betele maboko. Oh matata koko mela bino président ayiba mbongo. Matata wana bolobaka oh immeuble intelligent. Mais c'est parce que vous êtes tarés. Quel immeuble intelligent va s'aller na Congo? Bosi bomoni mboka munene neti Congo. Mboka munene neti Congo batongeli bino immeuble soki ya 6 étages, bomoni yango wow. Et pourtant il fallait pas tonga ba immeuble nyonso. Ministère 20 étages, il y a finance. Ministère, il y a mine. Ministère ba étage etondi et ça les quartiers d'affaires. Batongeli bino kaka immeuble moko. Oye pola kutu e pola. Bozo koloba o matata nde matata. Atongeli bino mbongo muyibi ya bukangonzo nonzo, atongeli bino soki eloko nini kuna na Kindu, sans ko sala kutu audit, bolobi atongi mboka. Tala ba mibali oyo ba congolais oyo. Na basi na bango, basi moko mayele te bavandi na tongo soki balamuki, bazo sala ba live kaka ya kopakona ba choko, bazo sala ba live ya ba kabelo, bazo sala ba live ezangatina. Ba mibala ba congolais bazoba oyo. Hein? Tolo bala bino te? Botiki barme koko envahir kuna. Bozo koloba awa, oh, et comme ça la boye, comme ça la concert. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Bon, comme ça la concert, kuna, musika, là-bas. Y'a mon frère le balabino, là-bas, musika. D'abord, on va concert la bino zangatine. Peuple moko bololé à boye nan tomonate. Peuple moko bizengi nan tomona peuple à modèle boyete. Bazo pime la bino. Ngana sali ba investigation bi ah. Comment ça se fait donc batuwana bayaka ba miti nationaliste wana, bayana ba panneau solaire na bango bi te, basale la ka courant ya inga. Vous expliquez ça comment? Dans tous les militaires nationalistes, ils ont la katanga kuna, bazo sale la courant ya inga, mais yo imbécile ozangi mwinda. Yo, ozangi ba école. Hein? Mais inge salaka, ba pimeli yo courant, ba pimeli yo mai. Hein? Ba pimeli yo balabala.
Bozo ko fungola pe munoko na yo. Ozatala bondel bozo vanda la salité bozanga ba poubelle. Bozanga eloko nyonso bozanga eloko nga kutu na sina lebi na nga makamuna bino. Tellement tolamusi bino matin, midi et soir. Bozo comprendre kaka te. Oye na poto awa. Aussi au moni ba concert ezaka tout le jour na mardi mercredi concert ezaka. Jamais kokuta mundele azoke de kolelela concert. Weekend on ba concert ba festival ezaya kosakana te. Surtout na été awa ba concert combien zali. Est-ce que comme la mundele penza vandi azolo bela oh soki nani Axel Red asali concert ite biso to etali ete soka za na mbongo na ye akei. Etali ete. Mais bino mikolo ba papa mibimba soit disant ba papa ba ozomo na bango bazala kaka ba jeune garçon. Et pourtant, ok, kokuta mwana mundele à 24 ans. A dépassé. A conscient. Hein? Mwana mundele à 24 ans, a déjà conscient. A dépassé. A réfléchi comment ko somba. Comment ko somba ndako. Mwana oya vandi na ba famille ba normal neti bana na ngai. Azo ko kalikila azala musala na ye ya tous les jours akendaka. Mutu bobimba bimi penza bossa ni kolata sapato parce que azala vie na ye en main. Bino bana moko ba bokola bango malamu te. Ba bokola bango malamu te, ba bokola bango na ba information erronée. Ba tout moko très bizarre. Très bizarre. Ba kokata ko liesa bana na bango te loko ba yebi ka kolala basi balala ka pe basi yango bien te. Bazalaka ni na tendresse, bazalaka ni na eloko te. Bazo ba mboka ba bizengi. Ti caméra telemi. Boza ko tala ye. Bozo beta ye ma chairman. Na bato babushi wana bashi. Bashi moko boy soki ya ndenge nini. Oui. Otali bango un peuple bête. Moi je peux pas comprendre. Je ne comprends plus rien. On va vous dire comme ça. On va vous dire comme ça. Oh, comment on vous voit? Surtout quand j'ai su que oui, ba miti nationaliste no so batondi kuna, ezala na fungurume, ezala na mutanda, ezala na kasese. Basale la kakura ya inga. Et qu'est-ce qui empêche? Ti na kisenge manganese ba na courant mais bovandi na Kolwezi wana bozana courant te bovandi na Lubumbashi bozana ba courant ba délestage il faut que de revendre côté ba ministre ba tonga ne bango bazaka na électricité mais yo peuple ozoye bakaka te que oui il faut que tu te réveilles ozoye bakaka te que toi tu dois te lever oza peuple ndenge nini oza peuple ndenge nini netinga awa kalate bozela kana lia kaka awa kalate naza ko lia ya kosakana te ko lia ya niveau. Yaya, daza kolia ya kosakana te kalate. Kaka awa na misu na bino ko pesa bino naza kolia kosakana te naza kolia na komela vinyo. Na kolia na kovenya vinyo kaka awa na misu na bino. Batu moko boye batu moko tina te. Ozo comprendre le sens de l'existence na bango te. Hein? Ozo tala batu ozo comprendre le sens de l'existence na bino. Pourquoi vous existez? Totu na bino nani? Pourquoi vous existez? Pourquoi vous existez? Pour souffrir comme ça. Hôpital, ité. Qui cité? Et donc, qui menyate? PPT. Masasi na masasi. Attends, vandi na Lubumbashi, ozaka kana passe. O vandi soki na wapi na passe. Batu nyonso baya ba bongi. Kaka yo bonga kate. Ozo bozo mutu yo. Yo congolais yo. Hein? Ba indo pakistanais bazia oliesa yo. Ozo ko vanda ozo lebela biso concert. Biso to kokende concert. Batu moko bazangi ba entreprise, batu moko ba yebi ba loi ya mboka na bango te. Boza bazo ba peuple congolais pardon pour excuser ngai. Attention pour excuser ngai te je l'ai dit. Ho ha. Je l'ai dit vraiment à haute voix boza bazoba. Bazoba ya boy batikala ko exister te. Je ne sais pas ce que vous avez bu hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes aussi hypnotisé. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes aussi bête. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez pas vous prendre en charge. On ne sait pas. Mikolo ngana bino kaka bongo. Mikolo, ngana bino kaka bongo. Kaka bongo, tokozala bino kaka bongo. On va commencer à vous dire des vérités. Parce que bon, lembisi batu, waouh. Ba mandia, c'est ba mandia. Si ba komi kofinga bino devant ba magasin, batu mi biba ba vandi kaka ki mendicité. Mais vous faites honte. Des petits mendiants. C'est ce que vous êtes. Des petits mendiants qui ne se prenaient pas en charge. Prenez-vous en charge, bande d'idiots. Prenez-vous en charge. Bande de mendiants. Beaucoup de moutouboy. Mouyi bignonso. Papa, tel est l'abisso du Camboyo. Maman, tel est l'abisso du Camboyo. Bah, mendiants. Vous êtes des mendiants. 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 Basenga kaka, basenga kaka, kobenga benga batu. Bosenga biso, tozo senga ngana zako bela pendali boma ya kosakanate. Parce que bino ngai na kolia, kalate na zako lia kaka awa na misu na bino. Na ko dresser table, na ko mela na vinyo, na ko lia na biloko, na ko la tala misunya soso. Modela sina tumbi yango, tala misunya soso. Na ko lia kaka na bisu na bino awa.
Mikolo to ko kende la bino ka bongo to beti mukinza to ye awa. Parce que vous comprenez ça, il y a vie na bino te. Hein? Au peuple ndenge nini. Bana la bino baza ko kufa tala malnutrition. Bana la bino baza ko kende classe bazo yoko le lokote. Bazo yoko le lokote bana buriki bana bazoba. Bo bino mono ba para bazoba, bo boteli biso bana ya bazoba, bozo mema bango kaka na buzoba, batu moko boye makelele se makelele. Ba église se ba église. Bazo escroquer bino bazo kosa bino bo kende na lola. Bozana enfer. Votre vie est comme ça, vous allez vivre et puis vous allez mourir en enfer. C'est ça votre problème. Vous allez vivre en enfer. Vous vivez déjà en enfer parce que la mort c'est ça qui vous attend. Vous attendez la mort parce que Jésus ne viendra pas vous sauver. Il ne viendra pas. Vous vivez en enfer avec les asticots, avec des mouches, avec des moustiques, avec Quelle image d'enfer que vous voulez voir encore? C'est quoi l'image d'enfer que vous voulez voir encore? Mais vous vivez en enfer, Joe. Avec des maisons délabrées. 21e siècle, vous êtes comme si vous étiez au 14e siècle. Hey, il faut qu'on vous le dise. Hey, nous avons prêché. Je prêche l'évangile maintenant. L'évangile des idiots. Les idiots qui attendaient vivre au paradis. Mais vous êtes tellement idiots et que le paradis n'existe pas. C'est ici sur terre. Et on va t'enterrer encore dans le... Après, on va te déterrer. Hein, Congolais? Tu vis en enfer. Tu es en enfer. Les caméras vivent au paradis, ils font leur paradis. Vous voyez comment il est heureux, il est content. Mais toi, tu vis en enfer. Qui vit en enfer? Le Congolais vit en enfer. Le Congolais vit en enfer. Ils n'ont pas l'électricité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Batouya enfer. Vous, les gens de l'enfer, taisez-vous et écoutez, allez vous prendre en charge. Les gens qui vivaient en enfer. Les gens qui vivent en enfer, c'est qui? C'est les Congolais. Ils vivent comment en enfer? Ils n'ont pas de toilettes. Ils n'ont pas de papier toilette. Ils n'ont pas de l'eau lavée. Ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont rien de rien. 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 Les Congolais vivent en enfer. Ils vivent leur enfer. Puis après, c'est la maladie qui te prend. Tu vas vivre où? On va te bouffer par les asticots. Les asticots. Jésus ne viendra jamais. 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 C'est toi qui vis en enfer et tu ne t'es pas rendu compte. Tu n'es pas au courant que tu vis en enfer. Tes enfants, quand ils sont malades, comment tu accouches, toi, femme congolaise? On te tabasse dans les maternités. Yo. Quand tu vas accoucher là, tu accouches dans quelles conditions? Dans quel conditionnement? Tu accouches dans des hôpitaux calamiteux, n'est-ce pas? Et on te tabasse. Une femme qui donne vie, on tabasse. Et elle ne sait même pas que c'est mal. Tu éduques tes enfants en les insultant, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que on va vous faire ça. Moi, je vais vous faire à l'envers. C'est ainsi, vous, là. C'est ainsi. Quand Kabino l'a dit sur Bongo, on va vous manquer du respect parce que vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine, on va vous manquer du respect comme ça. Basi bibimba balam kakana tongo, les amis, allez les voir sur TikTok. Baola bakama kamba bachoko, kopa kola ba produit. Basi bibimba tala ba vimba bakoma ba tangaousi. Bafia ba congolaises. La plupart des femmes congolaises, elles ont des formes de tangaousi. Au talibango, tala ba vimba. Ozo comprendre le sens ya moi cité. Tala bango kuna. Bazo lumba sola choko. Bazo lumba sola mutu kabelo. Oh, balonga kuna. Moi si bibimba bazakaka, makolo pasi. Tension ikenda kiboye. Oh, tala bango kuna. Bakoko kutu kolobate. Bokabati bakoko joso bobomi. Bokabati batu nyonso bo baby sa bango mitu. Ba pasteur bazo ko baby sa bino mitu. Tala basi ya ba congolais oyo. Tolo banabino. Na passe. Tala yeso ka koni amoni mbasi ya boye. Tala basi ya boye. Baze belete. Soto za ba rescapé. Okuta basi ya ba congolais. Tala ba mama tangausi. Mama tangausi forme te. Bakoma tala mitema mabeso ba monyo le kiboye. Bakomi koyoke na yo zuwa parce que bango na mibali na bango bazama yeleke. Bazama yeleke foto yebisa bino bazama yeleke. Bas bibimba ba kendaka soki côté nini wana, n'est-ce pas? Foto yebisa bino modèle bozali. Donc, ngala yaki awa. Koyebisa ba sola ba bokecho wana, arrêtez votre petit comédie là parce que ça a trop duré. Ah oui, vous deux là, ça a trop duré. Vous n'êtes pas, hein? Faites votre argent s'il faut. C'est comme moi, maintenant, je vais faire l'argent. Oui. Parce que tout ce que j'ai dit ici, tous les mafinga au route, n'est-ce pas?
faut réfléchir. Ces gens-là, ils vivent en enfer. De moment, en fait, il faut les laisser là-bas brûler. N'est-ce pas? C'est que maintenant, là, je vais manger. C'est comme ça, on va vous dire, toi, tu n'as pas mangé. On va manger. Ça, les pauvres. La plupart, les pauvres volos. Les acclameurs, les observateurs. N'est-ce pas? Papa Odimba, Odimba. Bonsoir. Kouti-moi la mundele. N'est-ce pas? Papa Né. Namukamba. Bonsoir. Papa Kerwi Maïzo. Bonsoir. Papa Raymond. Bonsoir. Bino yoso bonsoir. Mais bino. Boko kende na concert ite. Boko zala puni. Boko zonga na Congo. Boko ta concert na westeri. Ya nani. Muka la ijaga songo. Kikombo na enani. N'est-ce pas? Tala. Oyo soki estrelita. Soki nani. Estrelita. Mwanza. Ah, maman. Tala. Otalinga bien. Zonga photo bien. Zonga photo. Zonga photo. Hein? Ah, botika ba blagi. Botika ba blagi na bino. Basi ya salite bino, basi ya ba congolaise boza salite. Sans kabelo ko bimate. Sans choko ko bimate. Les femmes sans personnalité. Forme ya batanga aussi. Soka za forme batanga aussi tata ma colorette akenda déjà akenda en fer. On dira nyataka ba mai. Ba moto na en fer. Maboko neta balolaka sima na kati ya ba chantier nde musala ba pesa. Botalaka élément ya fifi masuka modèle azawana. On dirait une sorcière qui a descendu sur qui va pour comprendre que maboko kauka boy. Basi ya pam ba congolaise, basi ba telemaka. Journée de la femme wala bo fouettareza, basi ba telemaki ba revendiquer ba droit. Yo jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas considéré dans la société, tu dois être une soumise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu accouches dans des conditions qui sont bizarres et tu meurs encore en couche. Tu n'as pas de pilule. Tu n'as pas de pilule et tu mets des enfants non désirés. Ferme-la et dégage. Ferme-la et dégage. Tomoni ba malien, ba telemi, banani ba telemi lisusu ba Nigérien, ba telemi, ba Burkinabé, ba telemi, banani bususu ba telemi, ba Guinéen, yozo zelani. Basi ba telemaka. Tomona ki ba mama ya ba Niger ba telemi ba lobi soki kaka CDAO ye, ba kuta bango. Oh. N'est-ce pas? Totuna bino totuna. Soso yebisa binoti. Mboka mubimba tala salite, bazo yeba kutute. Mboka mubimba batu babimaka bakei. Embouteillage epai, wewa epai. Bozo mona teke mboka ne se dégrader. Vous ne voyez pas que mboka ne se dégrader. Vous attendez quoi? Bozo mona teke bozo vivre na peba. Ti lelo baba na la bandak moko ezanga ba plafond. Ti lelo baza na bandak moko boya ba 1m60. Ti lelo baba la kabana na bango ba lalisa bango na ba poussin. Soki baba mousse, ba mousse wala zoko tabana na ba salite na kati ya ba poumon. Bato wala bazaka ka content. Si lelo bana na bango bakenda na classe bazala kata na activité intrascolaire te. Si lelo bana na bango bakenda ba classe, soit disant ba classe privée, bazo yeba kutu éducation nationale ekenda wapi, bazo yeba kutu te bana balakisa bango bakamunini, bazoba. Bana bayebi kotanga te. Ata bakena ba école privée, bana bazoba comme kaka ba parents na bango. Ba parents loko ba vandela muyibi. Muyibi. Ba mariage yango ebongaka te, ba mariage moko boye mibali moko ba infidèle, ba kenda ko la bana mike, ba pervers, ba pédophile. Binot. Tolo wala bino makambiso toyebi, ba pédophile. Ba papa moko ba irresponsable, irrespectueux, ba papa magoda. Musa bango ka ko kanisa ka makambo ba sexe. Ba ko baby sana mwana voisin. Mwana bo mona ki akola ki na misu na ko baby sa yevi. Ba papa ya bazoba na ba mama ya bazoba puye bana na bango bazikoma bandumba mboke tondi bandumba bana nyonso amike bandumba tozoma na bango na ba internet awo omona ka mwana muke aye atie alati soutien te azana nzoto kutu e baby mwana muke ya 20 ans tali nzoto lobi mais c'est quoi ça ba nzoto e beba bango pona kindumba bazolesa ba boti
bimande ba géraka ba parents. Moi na na jeep parents ko tuna te moi na sala ka musala te, moi na zo ko voyager ko sala ba bêtises, ko voyager na ba papa mibimba, ba mama ba zo pesa bango ba coaching, ba ndumba. Na ba pervers, mboka mbimba ba pédophile, mutu moko akopekisa likambo azate. Hein? Mboka ba bizengi, bazo beba sa nouvelle génération na bango future génération bazo beba. Bazo beba ba mama na bazo appuyer ba bêtises, ba papa mikolo ba yaka butu ba yako lula bana na bango, ba mama bazo benga ngo chance, malchance. Mboka malchance oyo ya ndenge ni. Mboka ya bato malchance. Mwana ye na téléphone soki iPhone 50. Aye nango. Parents ko tuna te uti nango wapi eloko yo wapi. Mwana ye na babilamba, aye na ba bijoux. Ba mama bazo bombe, kala bombela yo. Ba mama ya mabe oyo. Ba femme méchante. Ba tu mabe. Bo vandele bo kende kuna na Kinshasa bo kende bebisa bana na bino ba beba. Bana poto ba beba te. Bana poto bazakande na ba crise. Et puis ça dépend. Bana nyonso ba fi nyonso a Kinshasa mwana malamu azaku na zati. Tala batonda ba maladie. Ba maladie ya ba sida, ba mama na bango bazana ba cancer non diagnostiqué, baza ba mama moko bo baza ko pola na kati ya hôpital, baza ku totala mbongo ko futa te bazo yeba kutu te ke oui, abimata martyr. Yo yebi ozana cancer kuna na Congo. Ovandi na hôpital kuna ozana ba nini adéquate. Mais mi bimisa martyr comme ça ba yeba OK maman moko asilika ki mi tumbi comme ça tika la martyr. Ozolinga kaka boko sambela nzambe matin midi et soir bizaleli mabe. Mboka batu batondika bizaleli ya mabe ya kosakana te. Mboka bizaleli mabe. Poussière nde poussière. Hein? Oui. Tambola ya bikutu te. Ozo tambola lingi kala nzamba bikisa yo, nzamba ko bikisa bino te abikisa mutu te, eza hôpital mutu bikisaka. Nzambe abikisaka mutu te, cher Congolais. Nzambe abikisaka mutu te. Nzambe abikisaka mutu te. Docteur mutu abikisaka batu. Docteur spécialisé. Pas ba docteur oh batanga kaka le basique. Ba docteur batondi kuna spécialiste moko malonga zate appareil malonga zate kisi kuto ezate. Ba diagnostic mal posé. Soko keka la Congo soko ngika okufa. Kende kala Congo kuna olo bako uti poto kena ba hôpital modé bako chuba o batonga la mustiso ko yo. Hein? Mboka ya batu moko botozo comprendre ça c'est la bangote. Eh. Oye Sabino. C'est quoi? Vicky, hey, Nema, laisse-le tranquille. C'est comme ça que tu joues avec lui. Laisse-le tranquille. Jouez, regardez la télé tranquille, je viens vous occuper tantôt. Hein? Tala. Tu es bana na biloko ba moni ata biloko ko lia boy ba frites. Ba yeko pesa nga ba frites nga lia biloko yote. Bana moko lokoso likola ba parents. Bana lokoso soko keka la ba mandako na bango bana lokoso bana ba lia kate. Oye kosuka la poubelle. Siko to bando la selso boire ka biloko. Toza na ngo besoin te. Bana moko lokoso balia kate ba parents irresponsables. Ba ko bota se ko bota. Ba yebi tuku tota ko liesa bana wana te. Musala ba parents me bimba jalelo na jalelo. C'est ba vandi ba bandi ko yembela ti Israël mutomba comme ko dénoncer bino. Bola kisi ki jalelo. So kuta ina mutu na lie na zo liate. O biso pasi, tozo souffrir. Mais bon souffrir. Parce que souffrance na bino za consentant. C'est consenti, c'est vous-même qui avez accepté cette souffrance-là. Si vous étiez des gens sensés, vous n'allez pas accepter la souffrance. Vous n'allez pas acclamer. Vous n'allez pas acclamer pour Moïse Katumbi. Vous n'allez pas acclamer pour toutes ces personnes là-bas. C'est parce que vous êtes des esclaves consentants. Tolo balabinoni. Hein? Tolo balabinoni. Le sexe s'est dépassé. Le sexe s'est dépassé. Le sexe, c'est ce qu'il y a de moins cher. Le sexe, c'est ce qu'il y a de plus gratuit. Et si tu ne sais pas le faire, tu le fais toi-même. Et il faut te dire, tout tourne autour de connotations sexuelles. Tout, c'est toujours le sexuel. Mais tout tourne autour d'argent, tout tourne autour du développement, de création d'entreprises, des start-up. Et tout ça, dès que tout tourne là-bas. Mais toi, tu as mis ton esprit seulement dans le cadre, il y a ma sexualité.
Hein? Makamounion soyo, ils ont tourné autour du sexe. Et tu te trouves normal, toi. J'arrive. Hein? Tout tourne autour, il y a sexe. Okuta ba business basalaka. Si c'est pas l'alcool, c'est le sexe. Si c'est pas l'alcool, c'est le sexe, les hôtels. Et les hôtels là, les hôtels calamiteux. Batumi bimba de ba business ta bango. Premier ministre atonga hôtel. Fulani atonga hôtel. Nyonso atonga hôtel. Tala bato bazoba. Hein? Comment vous cause bazoba boué, pardon. Nazo ebisabino penza pardon. Pardon boza bazoba. So bomoni bat bandeko bachilombo baleki bobeti maboko bandeko kabila baleki bobeti maboko Moïse Katumbi aleki bandeko la bango baleki bobeti maboko mais boza bato ndenge nini. C'est parce que mutu ezo sala malamu te. Ouais, bientôt hein. On vous a lavé là-bas. Vous allez mettre les pyjamas hein. Il est quelle heure? Dans 30 minutes bolal. Non, je vous donne 1 heure comme c'est les vacances encore. Tu ka batuma quelle les angatina. Batumbi bimba ti faire à repasser bazana ngote. Batumbi bimba. Ba repasser bilamba te. Bazana ba faire ité. Po bazana courant te. Batumbi bimba ngana yebi batu. Azana nani? Azana la cuisinière atika kolambela ngote po courant ezate. Cuisinière électrique azana ngobe atika osale la ngote. Oui. Oui. Ouais, ouais, s'il est fatigué, restez là, moi j'arrive tout de suite. Je vais manger, puis je viens m'occuper de tout. Toi aussi, tu es fatigué? Ouais, ok, ça va, vous allez dormir. Hein? Tolo banabino te. Ah, tokolo banabino. Tokolo banabino. Botika makele la biso toza aposa na biso. Biso toza concentré à kosoba bandaku na poto. Toza concentré à kosoba makamu na biso na poto. Toza besoin ba musique na bino ezanga tina wana te. Et même appel au côté. Hein? Bozata na studio te. Wapi studio? Hein? Studio penja kosa la musique wapi yango? Ezate. Bozaka ko troubler batu awa. Oh, botika batu makele ya pamba ba musique ezanga tina wana ezanga tina. Ba musique ezanga tina. Na basi na bino batanga usi. Parce que baliaka liaka kaka komela mela ba masanga mbonga méthode tala ba ivrogne. Hein? Daombe la mama sanga ba ile ata ba composante. Modèle na kolia lelo. Bozi ana na lia hein. Na lia kaka awe pina kaka live. Foto yebisa bino. O nyoso ya ngai. Nyoso o ngamo na kolia. Combien de manani? Nakabati ba papu na kati ba masala nyoso wana na bwaki yango. Okanisa nazo lia cuisse de poulet za ma papu. Kolia penza boko yoka penza. Kobanda kolia kaka awa biso to lia ke puis après mususu na bwaki. Po biso to lia biloko olala te. Bwaka ngo. Lia penza. Kolia penza to. Lia to banda kolia kaka boy. Na ba extra kutu mususu. Lelo penza na kolia na nko. Kolia penza na nko. Nazo na verre à verre. Po ele ka bien. Bandeli again. Bakamati bazoteka bana na bango, baotekela bango Santé. Donc c'est la vendre nan. Oh bilo. Ya. Mon papa l'achète des voitures. Il achète la voiture. Ouh, ton papa il achète la voiture. Oui, pour moi et papa. Ah, OK. Regarde, moi je t'ai acheté les trucs de policier. Yves Royal, j'ai acheté pour toi, viens voir, tu deviendras un petit policier. Et puis après on va faire comme ça. C'est pour lui. Je t'ai acheté. C'est pour les policiers. Puis on va faire les menottes. Moi j'ai déjà ça à la maison. Tu as déjà ça? Oui. Tu vas donner ça à elle alors. Il y a ça, il y en a 2. Comme ça, vous pouvez aller jouer. Tiens. Ramassez, allez jouer là-bas. Moi, je vais d'abord manger. Attendez, je vais laver mes mains. Moi, je ne suis pas comme les Congolais.
Les Congolais n'ont pas de l'eau même pour se laver les mains. Même de l'eau pour se laver les mains. Bah si voilà, va comme même ma biloko, voilà la moutou. Bah maï. On va manger, manger, manger. On va manger, manger, manger. Et boire du vin, et boire du vin. On va manger, on tient comme ça le verre. On va manger, manger. Ah, les goûts de ça là. Attends, je vais prendre des piments. Congolais. C'est bon. Qu'est-ce que je mange? Je mange du riz avec du champignon et les ailes de poulet. C'est quoi? Mikou, la poubelle. Si tu as le cadre à Mikou, tu as au Congo. Dans le cadre à Mikou, je mange vraiment aujourd'hui beau. Eh, bah, ne pas toi l'Indien. Pas toi l'Indien. Bande quoi. Ah. Là, la vidéo, quoi qu'on dit. Pas toi l'Indien. Bah, couteau, en angoté. Pas toi l'Indien, toi, t'as colia. T'as colia, t'as mis sous nyonso. Bota la sani nangai. Misuni combien? T'as misuni belé. Ngomba boy. Potwe. Potwe lengia. Ba Congolais ba kufanzala. Ba Congolais ba souffrir. Ba Congolais ba souffrir. Ba Congolais ba nkola mukate. Ba souffrir. Ba Congolais. Ba Congolais ba souffrir. Ba souffrir ma casse. Ba souffrir dans ba transport. Ba souffrir dans ba bayi. Ba liakate. Tala. Ba Congolais ba souffrir hein. Ba liakate. Bochanga ba cœur na ko liat. Bochanga ba cœur. Ba Congolais ba souffrir. Bochanga ba cœur ba ngai. Ba Congolais ba souffrir. Ba yo ka tele ba souffrir tout ba chinois. Ba ngi musique trop. A Congolais ba souffrir. Ah ouais, papa. Non, mais la vin. Merci. Ça va cœur. Là, qu'on y a, bah, souffrir. Na ko tonda na ka meso ina zwi loso na boîte yango. Maman, tu vas, tozolia. Akonga ba souffrir so kongo. Akozwa likuwa oyo. Ah bandi ko kata ngo akomi ko lukelo pesa na kati. Boluka nini na kati ya mikuwa? Boluka nini na kati ya mikuwa? Na otu na bido boluka nini na kati. Kongolo komona minu nyonso ebebi bango. Ba ça rappelle la dentiste était. Ba oyo ba krocho. Kita kongola ko lia ngo nga kaka kona ko choko. Papa e bebi so esto meza makasi pona estoma. Mama la ngai tala. Biloko ngo lenga. La toki. A Congolais va souffrir. On souffre mon corps. Je te l'ai bâché. N'a pas de temps misunya. Là, on va veiller. Voilà, on va coller à péter. A coller. Tiens. Congolais. On a le canini. Bocha ba kère. Ah, Kolia, Nicolas Zaka Bongo.
Quoi tolobi, bozo yokate. Tu vois, quand on passe à trêve à l'appui, pour les hommes, toi, tembe. Congolais, mon baba, toi, boka tembe. Les amis, champignons bio. Bilo bokende martyr, biso toza kolia. Bilo bo souffrir. Parce que boza ba souffrir. Consentant. Bandero ba tchala ba kère, ba tête rouge ba ye awa. Nga za ko dame, boni boyko. Bon, l'accueil, hein? Pour te l'indien, va Congolais va souffrir. Va souffrir, mingue. Va Congolais va souffrir. Elle est un mot quoi. Merci beaucoup. Bon. Ba Congolais. So bolingi bo souffrir te proposition article 64. Sala. Congolais. Ako nyukuta miku ayonso oyo. A nyukuti. Tozo yeba te omona muku ekomi pate abwaki. Balie babwaka ka mikuwa. Ta mikuwa oyo. Parce que la poubelle. Faut pas coller à mikuwa malgré beau souffrir. Malgré beau souffrir. Santé. Santé la bato apoto elengi. Santé. Ba Congolais ba souffrir. Ya la zomi suni mususu nalia. Ramen. Bon souffrir hein. Bon souffrir. Ba comment te la no party na kati ya mipiko ya party. Chingwa soso. Mukila soso. Bon. Ba Congolais. Ba okende na bango ko bina. Soki babini ba tonyu. Ba Congolais ba moni ba minda ya francophonie ba vie ebongi. Oh, vous êtes méchant, vous n'avez pas vu que l'éclairage était bien. Papa. L'éclairage est what? Hein? Merci beaucoup. Bon. Et ça la zoua te, hein? Mais tu as souffert. Tu as bakisana misuni mususu. Lelo penda a décidé. Congolais vont souffrir. Congolais vont souffrir. Merci. Bon appétit. Bon cœur. Hein? Les amis.
Vous souffrir. Vous souffrir ma cape. Vous souffrir. Bandeko. Vous souffrir. Oui, tout ça pour dire, tout ça pour là. Bilo bozo souffrir, tozo la msabino bolingite. C'est comme biso tokolea. Neti ngai pasi ya bato ya Congo wana zolo bala bino ko bolamuka. Mais vraiment neti sazaki kala na vandi penda na bandi ko ka souci. Oh! Fulani mwana na ki classe cité. Oh, fulani azala besoin mbonga business etalinga te. Oh, déjà. On va remettre. Alors, vous allez remettre. Tu na belle na quel hôpital. Tu na belle na quel hôpital. Là, vous allez ça combien. 31. Moi, 2 verres de vin. C'est bon pour la santé. Puis en plus du vin rouge. Extase ya mundelo. Extase ya mundelo. Ulieza resenga. Yeah. Mamie. Yeah. Mamie. Dis-moi. Moi, je suis tombée au parc. Tu es tombé au parc? Oui, j'ai fait un bobo. Tu as fait un bobo? Oui. Oh, I'm sorry. Ma maman a fait manchette des pochements. Ta maman, elle a mis les pansements. Elle n'a pas acheté à cœur. Elle n'a pas acheté encore les pansements. Je vais regarder si je pense que j'ai ça. Du tout ça pour lire. Bandeko. Du tout lire. Après, je parle là. Na kolia dessert. Na tondi misuni, hein. Je vois ma soeur n'a rien de ce truc à boire. Na tondi misuni, moi, hein. Na sisi pe kolia. Lo sango etikali kaka awa. Misuni yango na kotia ta aussi sango ta. Ah ouais, ba Congolais ba souffrir. Mawa mingi, ba Congolais ba souffrir. Papa, oyebi suki ola futaki yango combien? Suki na ngeza naturel. Suki na ngala futaki yango ka suki omoni awa. Na futi yango 60 €. La semaine passée na kangaki yango 60 €. Ka ko kanga suki. Suki omoni awa 60 €. Et vendre na nukaka boy. Parce que nazo réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Donc na ofungola yango et puis na otika suki na ngala naturel. Na futi yango 60 €. Ah papa, yo ozo souffrir. Asala kape suki. Pesa mbongo na sala suki. Soko moni menga naza kuja. Naza kumela. Oko sala kape suki. Botinda kape ka neti botinda ngana sala na kende pe ko siba. Kala neti tindi ngana sala suki. Suki on a foutu na sala semaine passée 60 €. Siko etalinga na nini? Nazala kitoko minaza kuja naza kumela. Naza nanga ilongi mabe na ndimi be naza kuja naza kumela bate ko potela kala no bakeri modele naza mabe kaka bobe nga naza kuja naza kumela nga naza nanga la forma tanga usi na mabe la ngabe naza nanga kuja naza kumela les amis naza kuja naza kumela naza kuja naza kumela yo kaka naza kuja naza kumela bate ko na kai balobi naza kilo kaka modele naza mabe naza nanga kitoko te me naza kuja naza kumela naza kuja nzabo boko beza takumela sakumela naza kumela les amis kaka boy naza ilongi mabe kaka boy naza kaka ilongi la mabe bobe ngai naza kuja naza kumela lubi ukuna na ute kusukula na mai ya spa na uti tanga na kati ya paradiso naza kuja naza kumela. On me dit que je suis moche. Mais moi, je leur dis que je mange. Même si je suis moche, je mange. Je me lave tous les jours. Même si oui. Te papa, ton di bakaka banguti, oui, nandimi, nanga, lazai, kudia. Lazai, lung, ma belle, nandimi. J'accepte tout. Je suis moche, vilaine, méchante, haineuse. Mais je mange, je mange. Je mange, je voyage. Et les amis, vie, la vie, c'est seulement ça que moi, je mène ici sur terre. Mais la vie que toi, tu as, mon frère, je t'ai prêché. La vie que tu mènes ici sur terre, c'est pas ta vie. Toi, là,
Tu devrais chercher ta vie. Ta vie, c'est que le pays fonctionne correctement. Alléluia. Donc, prêcher Mino, n'est-ce pas? Hein? Moi, je voyage, je monte dans les avions, je voyage par route, je conduis 1500 km, moi, au volant, je conduis, je gagne ma vie. Ma vie, là, je mène, je mange. Ah là là, je suis rassasié maintenant. Maintenant, je vais manger dessert. Attendez-moi ici. Ma dessert, c'est quoi? Mangolo. C'est comme si tu voulais un dessert à mango. Et ça la joue à queue. Et ça la joue à queue. Et ça passe. Et ça passe si tu es bandé pour l'engaille. Et ça la passe si tu la débarrasser. Bloc de la poubelle. Maintenant, on va manger le dessert. Je vais manger le dessert. Après manger le dessert, je vais manger le dessert. Eh, les amis. Qui veut la mangue? Moi. Toi? Oui. Attends, je vais te donner la mangue. Moudou, je demande. Il m'a... Nema, Oui. you speak French now. Good. Nice. Yes, good. When? Wednesday? No. Saturday. Saturday we went to Kato's party. You know that? And now, no, tomorrow. Now it's late. We go to give the French books for Amuri. Is he here? You know that? Yeah, we're going to give it back. Tomorrow, eh? Tomorrow we go to work in the boss. Yeah? And we go to give it to Amuri. Place. I don't know if they are there, if they went to the vacances. Tiens. Moine, Zoa. Loulou, tu veux la mangue? À boy bilia, moi la boy bilia. Ah! Oh, on a dessert. Des amis, moi tu as un baquet, na on a dessert. Mangolo. Là tu sommes dans un magasin bio. Ah, tu mango au Congo, hein. On dessert. Au Congo. Bah donc souffrir. Au Congolais. Bon. C'est votre choix, hein? Vous savez, il y a des histoires où toi-même, tu peux te décider de mettre fin aux choses. Comme les Maliens, ils ont décidé. Les gens du Niger, ils ont décidé. Les Burkinabés, ils décident même avec Toupé, les jeunes. Vous, les jeunes Congolais, là, qui souffraient en silence. Non, qui souffraient en Djalelo. Ah, Zakukuza zakumela pati patapa tuzakuja tuzakumela pati pata pati pata chiyo mama pata zakukuza zakumela pati pata zakukuza zakumela tuzakumela. Bon, moralité c'est quoi? Allez faire l'article 64. Moi je suis rassasié. Je vais aller marcher pour dégager. Pour la boîte, ma forme va t'engager aussi. Ok? Mes cheveux, ça va coûter 60 €. On va traiter ça l'autre jour là. Mais c'est abîmé. Parce que j'ai les cheveux naturels, c'est normal. Mais ils sont propres. Parce que moi, je me lave dans l'eau. Je nage. Je nage beaucoup. Vous voulez les preuves? Je vais vous les mettre ici. Moi, je me lave dans l'eau. Je nage. Moi, je me lave dans la salle de bain. 240 litres d'eau. Je coule mon bain. Ou soit je passe ma douche. Avec des produits bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, c'est pas ça pour moi. This is for me. Ouais. We need for you. Mais je t'avais acheté aussi. Ça, c'est à toi. T'as pas vu? T'avais pas vu ça? Oui, j'ai mis ça dans ta valise quand tu es parti en vacances. C'est à toi. On va aller à la piscine, hein? Un moudou. Sa maman elle a ramené les trucs. Mais, moi, ça,
Moi, j'allais à la piscine avec mon papa et maman quand ça me peur. C'est vrai, tu es toujours à la piscine avec ton papa et ta maman. Pourquoi pas avec nous? Parce que j'ai déjà allé avec ma maman et papa quand ça me peur. Tu avais peur? Oui, c'est parce que ça me peur. Non, tu n'auras pas peur avec moi. Je vais t'accompagner. Moi, je sais nager quand même. Non, si. Kasi moi, c'est à tout là, liaga. Je crois que moi, c'est à tout là, netinga boue. Aliaga. Nakolia. Moi, c'est à tout là. Azakolia. C'est quoi, yo, mobile, mobile, moza na mbongo te. Oh, moi, c'est à tout là. Oui, ma puce. Mon nouveau Barbie. Quoi? Mon nouveau Barbie. Ton nouveau Barbie? Qui t'a dit que tu avais des nouveaux Barbie? Non, j'ai jamais dit ça. Tu vas prendre tes vieilles Barbie parce que tu as acheté les cadeaux pour lui et tu penses que j'ai acheté aussi pour toi. Non, j'ai pas acheté pour toi. J'ai acheté pour lui parce que c'est un visiteur. Bon. Moi, je suis à tout là. À Kolia, à Komela. Santé. Bolo kangate bande. Aza Kolia, aza Komela. Soukyo, 60 €. En foutu yango penza 60 €. Combien de souki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 60 balles. Et ça, awa. Femme seule avec une fille qui se régale, qui profite de la vie. Mango na sombi yango na magasin bio. Banjeko. Boti kaka. Nga kolia. Boti nga ba kere nga na kei. Boti nga ba kere nga kei. Akeye. Akei. Imaginez vous-même les fruits. Les Congolais ne mangent pas les fruits. Ils n'en ont pas. Hein? Même les fruits comme ça, ils n'en ont pas. Les Congolais ne mangent pas les fruits. Ils n'ont pas des arbres fruitiers. Ils veulent manger la pomme. Ah, Congolais. Congolais, ils nous embêtent. Dans ce cas-là, nous, en anglais. Congolais, olingi nzambete ata fruit ya pamba boye fruit oza na ngote ya kopesa mwana. Congolais, faut te le la vérité. Non, te dis la vérité. Congolais olingi nzambete. Dans ce cas-là, nous na munoko mboka. Tala. Le dévorement de ça là. Congolais, papa là mukamba. Congolais lingi nzambete ata fruit ya pamba za na ngote ya kopesa boya mais lingi ya pomme. Congolais lingi ya pomme pour la nini? Ozana mapela, ozana bamanga, ozana bapaipai. Comment Congolais lingi ya pomme? Pomme Congolais là sali oboye nga zo sambelela yo peut-être nzamba délivrer Congolais pour Congolais alingi ya poire. Na raisin. Hein? Hein? Congolais, azo c'est là. Ba orange ou ta soki Zambi, matungulu ou ta poto. Congolais. Les Congolais, ils ne mangent pas les fruits. Les gens qui sont dans les fins fonds villages, ne baliaka ba fruits. Mais quand Congolais a pamba boyo, en plein centre de Kinshasa, azu yango wapi? Azu yango wapi?
c'est à la portée de vie naye minable. Congolais liaka fruité, bana ba Congolais ba yebi ba fruité. Bana ba Congolais ba bazo calculer bango ba lia fufu ya manioko. Fufu ya kwena kumanyoko. Fufu ya kwena kumanyoko. Tala biso tozolia, tala fruit. Neti na film, moi film horaire. Yaka la nene neti ba film ba nani ba benga ngo bani ba science fiction, ba sala ba création mo rubo. Ngosko na bimi neti nyama moko ya mythologie, ntiko na zolia ba. Boko silika. Bakati banjete nyonso bato maboma oyo. Mboka bato maboma bakati bafui. Mboka ya bato maboma bakati bafui ba arbre fruitier nyonso. Mboka bato maboma. Après, je vais mettre des enfants au lit. Je vais me régaler, je vais regarder Netflix. Netflix, n'a pas dit qu'à cause zapper kaka boy. Alors parce qu'on va documenter. Congolais, bon souffrir! Bon souffrir, bon on va foutre à terre. Congolais, Congolais on souffrir. Parce que yo za consentant ya souffrance na yo. Les amis, bon. Congolais ont souffrir. The Congolese guy, they are suffering. The Congolese guy, they are suffering. And the woman also, they are suffering. All of them, they are suffering. The children, they are suffering. Everybody, they are suffering. Yeah, that is true. I said the truth. I said the truth. The Congolese people, they are suffering. They doesn't eat the proper food. They eat only sometimes. Congolese guys, they are eating sometimes. Sometimes, you know. But me, I eat always if I want. But you know, I have food, and I'm not running about food. Since this morning, I didn't eat because I make some jeûne. They call it jeûne intermittent in French, but in English, I don't know how they say it. And you know, since I woke up. Since I woke up, I drink just my coffee. And after that is that I cook my food and I start eating. Because I eat all one day. Because if I'm the one that decide that. I'm the one that decide to eat one times a day. Because I make my jane. I don't know what is calling jane. Hunger. I make my hunger. And Congolese, they want food. They doesn't have it. They doesn't know how to get food. They are suffer. They are suffering, the Congolese people. Yeah, the Congolese people, they are suffering. They doesn't know how, they doesn't even eat one time the food. They say, normally, you're supposed to eat 3 times. But sometimes 4 times. And those Congolese people, they doesn't eat nothing. You know, they just go to find, they look at after food. Oh my goodness. Congolese people, they are suffering. They are so suffering because they like to be like that. Hey, the Congolese people, they want to be like that. No, shut up, you. Shut up. Close your mouth. Close your mouth. Okay? I say close it now. Shut up. Shut up your mouth. Okay? I say shut up. Shut up. Those Congolese people, they are suffering. And now, I want to put my kids in the bed. And after that, I watch the TV. Chick, 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 chick. They are suffering. Congolese people, they are suffering. They are suffering. Congolese people, they are suffering. Congolese people, they doesn't eat food. Ba Congolais ba souffrir. Ba souffrir. Hallelujah. Safari. Congolese people. They were to go in the paradise.
But I tell you guys, there is no more